africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Nenga Fatedi. Na année 2026, on peut, Azan Lissus Kokubisa, perfection de Nenga Kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon, di mélange lundi Lissus na Nenga Kosakanate, mon côté na terrain, c'est Pelas de ces Pelas, à Tibabion de la dernière génération, le col à Airbus A320, pour la destination est na ma province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, na 2026 Oyo, CAA, a conquis 34 mokoka, na service et ma client na ye. Ah, CAA, Mose Pelissi. Excellent, pour la merci, la fidélité pour confiance, vous continuez à cause de la nationale, la bonne pour la journée pour le que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à solo là qui n'a serré le Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, là qui n'a marche à 34e sommet à l'Union africaine, bah, Kolobela qui mingi ba question bilatérale, la paix régionale pour la soutien à l'Afrique du Sud, n'a pas fort, na Italie qui mient République démocratique du Congo, Masolo Oyo, et la Samaki, la déclaration officielle au président du Afrique du Sud à Salaki on a condamné l'occupation militaire et le territoire de la République démocratique du Congo na ya AFC M23 oyo bazali soutenu et pays ya Rwanda to beta boro Marcelo le premier ministre madame Judith Suminwa to kapolo sono réunion ya conjoncture économique et seulement qui lundi 16 février na mokambi ya premier ministre madame Judith Suminwa to kawape pays batali sakimi situation économique ya mboka na biso oyo ezali sous contrôle pe gouvernement le belisi évolution il a payé il y a gens il y a l'état héritier moi pinde minadi national nova détail situation économique éthique sous contrôle namboka gouvernement azali ko s'assurer na évolution ya processus ya paye ya l'argent ya l'état ya ngwe lobama ki na réunion extraordinaire ya conjoncture économique oyo ezalaki présider na primature et paye ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka ba participa ki na séance de travail oyo vice-premier ministre ministre ya budget Adolphe Muzitu ministre ya finance Doudou Fwamba pe oyo azali kotala makambo ya mine Louis Watum Kabamba pe gouverneur ya Banque centrale du Congo André Wameso na suka ya bokutani oyo ministre ya finance Doudou Fwamba azongelaki ba point essentiel oyo ezalaki abordé na direction ya chef ya gouvernement batalisi ke ba échange oyo mingi esalemaki na primature na bokambeme ya son excellence madame la première ministre balobi situation ezali sous contrôle gouvernement azana ba moyens nécessaires pour faire face na ba obligation nyonso argenté national expliquer évolution générale ya paiement et ba salaire oyo ebandaki avant le 28 janvier ba fonctionnaire nyonso ya l'état ba yebi ke na premier trimestre ya mvula ezalaka na mois glissement na ba opération ya paye natina wana pour na mois de janvier ba mécanisation mosusu pe ba mise à jour yango et salemaki ba ajustement oyo coupé na ba contrainte d'ordre sécuritaire yango imposaki na l'état ayeba na ko adopter stratégie pour na paiement progressif ya ba salaire selon ministre Doudou Fwamba lobi na ba rumeur oyo gouvernement afutaki déjà depuis le 28 janvier 2026 ba personnel prioritaire oyo bazali ko sala ba service tango nyonso lokola ba élément ya forces armées pe ya police nationale congolaise pe ba membre ya Dinakopé mingi ba enseignant ya ville province ya Kinshasa ministre a confirmé que pour la catégorie moussos ya agent public processus oyo ekobaki au-delà ya le 28 janvier pour na glissement technique oyo ba médecin bango ba futama ki poste uti koleka kasi batalisi ke na 72 heures ba clôturer ba opération ya paye oyo pour na mois et uti koleka population ya République démocratique du Congo elonga ba fonctionnaire nyonso esengeli bazala rassurer problème mon côté ezali gouvernement à tenir compte de paramètres nyonso pour la suite de l'opération. Na même dynamique pour l'année 2025, exécutif central déboursaki environ 59 millions de dollars pour compléter PDL 145 territoires programme de développement au ezali bongo na litomba pour l'intérêt à peuple pour l'année 2026 loi ya finance ezali ko prévoir fonds oyo ekopesama pour na programme oyo ya 145 territoires
Boekobanga esengeli ezalate pour l'exécution ya programme prioritaire oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na coordination ya premier ministre Boyendenge Doudou Fwamba a déclaré que pour na ba défi oyo chef ya gouvernement a recommandé meilleure coordination entre gouvernement na Banque centrale du Congo pe na niveau ya service opérationnel locaux la DGDA division de mines pour na accélérer exportation ya cobalt pe lisusu a sengaki na ajustement et bana kozala optimiser na régulation budgétaire entre ba ministre ya finance pe ya budget gouvernement a sengi na ba congolais na vigilance liboso ya ba agitateur pe oyo na partie est ya mboka na biso ezomi na insécurité population esengeli azala fier azoba information na ba source officielle amitika te na ba manipulateur oyo bazali kotante ko agiter mboka malgré contexte économique oyo ezali marqué na crise sécuritaire na est ya République démocratique du Congo. Premier ministre Jeudi Souminwa et longo na équipe na batikali mobilisé pour na exécuter programme d'action ya gouvernement ou le premier pilier ezali bongo likambo etali protection ya pouvoir d'achat ya ba ménage. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mkoko Samba, ayambaki Mikololeki, nouveau secrétaire général de l'économie nationale, oyo, ayaki bon na cadre ya prise de contact, transmission, il y a vision stratégique, il y a ministère oyo. Héritier, Mapinemi Fabrice Lunde, il va dire compte, Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mkoko Samba, ayambaki jeudi 12 février 2026, secrétaire général Yasikaya, économie nationale, Abolia, Taba, Mapolo, Bokutani Oyo, ezalaki na cadre, ya prise de contact et transmission, ya vision stratégique, ya ministère. Na ba échange na bango 3 axes prioritaires, yango ezalaki na centre ya ba discussion, lutte contre la vie chère, formalisation ya économie informelle, pe redressement productif, boyepo na cohérence ya programme d'action ya gouvernement. Vice-premier ministre asengi na nouveau secrétaire général a veillé na mise en place, ya cadre, ya travail approprié pour na informalisation pe lisusu, ya ba service ya maintien ya pays, paix sociale, katina administration centrale. Objectif ya ko consolider administration moderne ou ekozala bongo performante pe orientée vers ba résultat. Autorité ya économie nationale yepé ataki na lumière dimension diplomatique oyo ezali kokola na kati ya ministère yango ezali ko se traduire mingi na tenue prochaine ya forum économique Angola RDC, renforcement ya coopération Marocco-Congolaise, pe lisusu Bank Al Barid Bank, pe lisusu signature ya accord ya partenariat stratégique entre République démocratique du Congo et Longona États-Unis d'Amérique. Nangambo na secrétaire général Abolia Taba Mapolo a s'engagé pour na commettre action oyo na service ya administration pour na kokotisa pe ko appliquer vision ya vice-premier ministre. Il nous a donné les orientations et de notre côté, comme c'est un premier contact, c'était à son tour de me donner cette ligne de conduite-là. Eh bien, en ce qui nous concerne, je lui ai rassuré de notre loyauté, mais aussi de notre disponibilité totale pour la matérialisation d'actions du gouvernement dans notre secteur. Et je lui ai rassuré que nous allons prendre toutes les dispositions pour que cela soit fait. Bokutani Oyo est marqué et bandeli à nouvelle dynamique administrative na kati ya ministère ya économie nationale. Accès na efficacité, modernisation ya ba service pe mise en œuvre rigoureuse ya programme d'action ya gouvernement. Dans la séance honorable Antoine Lokola, membre de la commission environnement, il y a Assemblée provinciale de Ville, Kinshasa, accompagné de quelques autorités qui descendent week-end de l'équipe pour constater construction anarchique, surtout dans ce ciment dans la commune de Gombe. Christian Kangebeni, Azaki, on a compté un flinga. Pona Kinshasa ebonga tope kosilisa ba inondation ezali kosenga moto moko te mais plutôt implication ya bato nyonso talatina weekend eleki ba membre ya gouvernement national pe ba konzi ya ndenge na ndenge na ya mapinga pe ya police nationale congolaise ya Kinshasa ba kitaki na commune ya Gombe précisément na quartier Sosimat. Bwe pene na bango tomonaki Eli ya Kinshasa mingi penza ya commune ya Selemba honorable Maotwene les responsables na cadre ya commission ya environnement oyo yepe azali membre akokaki kozanga te démarche oyo ezalaki pona kotala pe koluka ba solution na ba inondation na kati ya commune ya Gombe oyo ezali ko épargner moto moko te.
biso baponami na bino ya Ngoma Kinshasa na lisanga na ba membre ya gouvernement national et provincial elongo na bakonzi ya la police pe ya FARDC tukitaki lelo mpona kosala descente moko musclé mpona kopalpe odwa koyeba pa cause oyo ya inondation ya rond-point ya Sosimat eza nini et tomoni oyo tovivre awa eza vraiment grave eza mpena tellement grave biso tozopromettre bino suivi moko rigoureux mpona komona changement na Kinshasa awa. Tozali kosenga na population batika kotonga bisika oyo epekisama pamba te lobi biso moko kaka tokolela pona makambo etali ba inondation. Honorable Maotwene du les responsables mosala kitoko koba kaka boye soki bozala katami bale na ville ya Kinshasa population akolela te. Ruth bakoma vanguye akomaki kitoko kuna na mboka Kenya. La prise en charge à l'hôpital à Grakama, hôpital Oyo, et je peux savoir soins. C'est ça, na Bokasi. Il y a distingué première dame, Denise Nekeo, ce qui dit na fondation na Elona, Stéphane Skande, bas détail. Jeudi matin, awana Kinshasa, Ruth Bokamba, à Longue hôpital, il y a Diamant, Pona kokende na aéroport international ya Njili, direction Kenya, accompagné na mobali na ye Freddy Tibangu, bazalaki na escorte ya équipe médicale pona libota na ye, ezalaki moment ya kosangisa bangwase pe charger na espoir na semaine ya belé ya lutter contre maladie chronique pe ulcère sévère. Nasima ya prise en charge oyo première dame ya République démocratique du Congo Denise Nyakero Tshisekedi azui azalaki touché na détresse oyo moto akomaki na suka. Denise Nyakero Tshisekedi à travers fondation na ye Lona bazu en charge dossier oyo batiaki ba moyens nécessaires pour na ko sauver vie ya malade oyo ezalaki kotungisa Ruth wape pa transfert sévère oyo etungisaki ye pendant 3 ans. Pour la famille, ils ont fait un cauchemar, puis depuis un nouvel espoir. Mon simple kasi pour la libota ezali acte à reconnaissance. Fondation Lona a réaffirmé engagement na ye azwa en faveur de la solidarité, dignité humaine, pe acte ya soin pour na oyo bazali ba plus vulnérable. Bo simbaki bango na fondation Lona ba zongisaka espoir pour na bato oyo babungisa. La société bo simbaki ezalaki ya koyinda mokolo ya mardi 17 février kuna na hôpital général de référence ya Kinkole na commune ya Ntele pa wapi ba telemili présence ya batu ya Paka Juma na hôpital na bango héritier mapinyo ya bisibino ba détail. Tension ezalaki makasi na tongo ya mardi 17 février 2026 na hôpital général de référence ya Kinkole oyo ezwami na commune Nsele ba infirmière pe ba infirmier nyonso elongo na ba élève oyo bazalaka kuna batombokaki balobi bamoni présence ba ressortissant ya Paka Juma bango bakomeli bango kuna toyebi te soki mpona kovanda to pe mpona kosala nini bango nyonso basilikaki siffle na monoko nzete na maboko bazali koyemba balobi balingi présence ba ressortissant ya Paka Juma kuna te esika bango bazali kotanga to pe bazali kosala mosala na hôpital général de référence ya Kinkole kuna na commune ya Nsele. Mon côté à Bungi Kemikolo eleki de guerpissement to démolition ya ba logement ya quartier Pakajuma na commune ya Limete et Salemaki na ngambu ya gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa pour na kolongola bidonville oyo ezali ko créer insécurité pour la population na ba enclos na ba enceinte ya Onatra pene ya rai et pa wapi train urbain et singeli eye bana kozongela kosala mosa na bango. Boy basali ya hôpital général ya référence ya Kinkole ba telemi balobi ba boy bato ya Paka Juma bakoma pene na bango.
pour permettre à ma cliente de voyager dans des moments qui t'occupent la condition. Il y a la compagnie africaine d'investissement c'est à Bango na Airbus A320 Bolanda. Ah oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026, on peut, azali sous kokubisa, perfection de n'engager kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di mélanger lundi les sous na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, à Tibavion de la dernière génération, le col Airbus A320. Pour la destination est dans ma province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans mon coca, na service et ma client na ye. Ah, CAA, mon CPLC. Na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyageur na ote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo eza nde suka na bimangu balenya oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai mpo na nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yoka nanu so oyo omoni esika kombo ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engaye oyo eza kosenga tolamusa ya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala commandant de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki mpe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit nebale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être ekobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza koliama sans plaignant neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenyiri ya modele oyo nani yango apesaka yango nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modèle bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye dakadaka etonda se bachevron na batole epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitraille. Évangéliste itinérant honorable Nerombu Wazalaki prédicateur na culture kitoko esalemaki dimanche eleki na parole protestant vie abondante na commune ya Kimbantiki.
Paroisse Vie Abondante, ya communauté évangélique de l'Alliance au Congo, CIAC Namokuse, et Yambaki Week-end de l'équipe, soit dimanche 15 février 2026, évangéliste itinérant honorable Nerombungu, vice-gouverneur honoraire na culte Nabango, Oyo Islamaki na siège Nabango, Izwami Navni Aoussa numéro 27, na quartier Kingasa Nide na commune ya Kimbanseke, honorable Nerombungu, évangéliste itinérant, et longo na délégation na ye, Ayambamaki Kitoko na pasteur responsable ya paroisse Oyo, Emmanuel Denis Kombetasi, louange et adoration, ezalaki vraiment au rendez-vous, bongo prédication et salamaki, tout et pesamaki et pa ya yemoko, évangéliste itinérant, honorable Nerombungu, alobelaki mokande à Genèse, alobi, tozala baninga nzambe, pona kokoma moninga nzambe lokola patriarche nabiso, Abraham, papa nabiso na molimo, akomaki, ezalaki pona obéissance pe koyeba na kopesa nzambe likabo moko ya kitoko, ndenge andimaki kopesa mwana Isaac, mbeka oyo nzambe asepelaki na yango, pambate Abraham atosaki pe akomaki papa ya mabota ebele, boye ndenge moko moto na moto esengeli apesaka eloko ya kitoko epai ya nzambe, tosungaka bademini bato nyonso baza ya kozanga pe ya kokelela, na boyende nzambe akoyeba na kopambola biso. Prédication oyo ezalaki capté 5 sur 5 epai ya bafidèle nyonso ya paroisse oyo ya Vie Abondante, bango nyonso batondisamaki vraiment na esengo. Boye nyonso wana ezalaki bongo prédication ya honorable Nerombungu oyo azali évangéliste itinérant, na boyende tokozala bana na nzambe pe tokobengama baninga ya nzambe. Boye moment moko très important pe capital ezalaki moment ya cotisation tope nsensani esalemaki ya kafu pona kobongisa etonga oyo honorable Nerombungu évangéliste itinérant elongo na délégation na ye ndenge kaka bamesana ko honorer œuvre de Dieu. Honorable Nerombungu apesaki contribution na ye nyonso elekaki vraiment kitoko. Na micro ya Info Lingala, journal ya Peuple, boyoka ndenge pasteur responsable Denis Kombetasi alobaki. Lelo tozalaki ya kopambolama, Peuple de Dieu azalaki ya kopambolama na présence ya honorable Neron Bungumbungu, l'évangéliste communautaire ya CEAC, ayaki kokabolela biso maloba nzambe na peuple ya nzambe. Teme ko pesa kozala ami ya nzambe ndenge Abraham azalaki pe kozwa grâce ya wana et puis koleka na étape ya grâce kino kokoma na étape ya kobénéficier na ba faveur na ye ya ye nzambe soki toza tomipesi na ye tosi makambo na ye pe toza ko sala ba action en faveur ya bato les démunis les quoi pona ye moko nzambe soki toza ko sala ba action wana toko bénéficier na ba faveur na ye. Boye na suka ya culte oyo honorable Nerombungu évangéliste itinérant ayambamaki na ndenge ya kosakana te epai ya babase ya honorable Marley Mbumba Nkama, leader ya Changu yepe asistaki na culte oyo. Bango nyonso to babase na ye basepelaki komona ndenge honorable Nerombungu aniati mabele na bango ya Changu. Honorable Marley Mbumba Nkama asepelaki makasi, boye évangéliste itinérant Nerombungu asaluaki babase na ye pe akendaki ko visiter tu na résidence na ye nyonso elekaki vraiment kitoko. Présence ya mfumo banga moyo na mabele ya Kimbanseke esepelisaki base ya honorable Marley Mbumba Nkama oyo balobi leader ya banga moyo akoti na kati ya Changu ezali eloko esengo. Kapela oyo ekende sango na Kinshasa awa na ba République démocratique du Congo boko kanisa ki bakino kaka nde bayebela bilengi nango nzoka nde Luvunu tozali awa na province ya Mai Ndombe mingi na territoire ya Kutu awa bayaya bastafaka na ndenge ya defrote ebongo pene bozozo wa staff connexion en direct de Kapela meka okanga ndenge babenga kango donc ndenge kaka boyebi Kapela ambiance weza la kakuna ndule modèle ba fuku la kantabana ngulu avec pilipili ya 3000 na pointe banyangolelio litungulu pembeni yo kampimbo ya kosakana te bondi melangai ke soki oza awa okobosa na kin moko na misika fumi obosa ne kin olandi bisengo kingo mwambe ya Kutu famille balelie bele na Kinshasa boyo kasikoyo Chento moto esala kantabana ngulu ndenge ya sololi staff nanga ko mwango
Miko Ukangama. Connexion en direct in Kapela. Nagisasa pour Odami a raisonnement nomba moko boulé Kapela Nagisasa. Saka togo jaka tabangulu to saka pe basoso Nagisasa ba maboke pe yango ba tiji pe to salaka. Nyoso to sao ba salaka biso pe to salaka ngo. Togo jaka tabangulu chaque jour. To na somba ba balenye uta likolo to gorger a. To bandaka 6h30. Si 21h bakanga ikala biso pe to kati misala. Pene ba comédie pe bazalaka wana pour na kojoindre utile na agréable pour na kosekisa population côté ozolia côté ozokongwenya bozwe lokoyo. Oh masa muto ça 10 ans na bolingo il faut moi des matchs na e muto ça fait 10 ans na karaté il faut moi des matchs na e ça 10 ans karaté ne muto na tambola ka pomba yo ki na bete ki ba yo ça mettre lemba bon muto ça 10 ans na bolingo ata ko papa mukola chimi feki il faut moi des matchs à papa RDC za mboka ya diversité, mboka ya ambiance, soso pembe azanga mboka te, soki kaka ba province zu a moyen à travers projet à 145 territoires, ba tumisusu ba kokima Kinshasa, kasi ba comédien, kombo na yo nani. Comment nanga mboka avec kasi misisa ba comédien libula wete banka zezina kutute, mbana mama nanga fia mama nanga po awe banki na to soma mbo apo to banga mi binanda kumasoka. Likama Pote wala pour la bala na binoza potiza pio mukolo koko mela pisa ka santé ya Kito. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye aliaka kaka Protivap protéine vitamine énergie azama yele na classe abelaka te alembaka te ba mama félicitations na bokoneri bana Protivap facile à digérer et nourrissant ezana protéine vitamine et énergie. Bébé na yo kitoko ninyo esaka baba ingakango santé kitoko nzoto makasi matemi disa mama tetsa mwana sukana mbimbi oyo sukana mbimbi Protivap Voilà siko prévision météorologique ndenge ekozala la saison oyo ya février, mars et avril. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat na mokuse auti kopesa biso prévision climatique saisonnière pour na février, mars et avril 2026 awa na République démocratique du Congo. Bosimba peboye bake durant période ya février kino avril ba précipitation excédentaire et monani na ba ville ya République démocratique du Congo lokola Kinshasa, Mbandaka, Gemena, Kisangani, Boende, Kolwezi, Manono, Bondo, Bunia, Butembo, Kalemi, Goma, Bukavu, Basoko, Buta, Ilebo, Lusambo, Kananga, Unongo, Lubumbashi, Mbujimai, Kikwit, Bandundu, Matadi, Boma, Mwanda, Kindu, Isiro, Péville ya Chikapa. Boye pona ba perspective ya climat au cours ya ba mois ya février et avril 2026 awa na République démocratique du Congo ezali kotalisake ba précipitation excédentaire yango et monisami na République démocratique du Congo mobimba. Boye natina wana probabilité et monani ya ko enregistrer ba précipitation ya makasi oyo ekoki komema ba inondation pe ba glissement ya terrain. Natina wana Metelsat ya République démocratique du Congo a pesi message oyo pour na ko avertir ba autorité pe population afin que ba disposition ya malonga eye bana kozwama. Vous avez qu'à répondre à la info, nous allons jouer un peu pour la publicité, c'est pour la national plus merci. La Christian Kengebe Nyazaki Bongo Nasima, il y a caméra, peine, montage, et le go na Fabrice Lundombi, concours rédactionnel, il y a Nadine National, il y a la héritier, mon opinion, Mgoulungu, par vous qui journal, oh, madame notre option de rendez-vous, donc vous allez quoi voir. Compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Ninga de Fatedi. Na année 2026, on peut
aza lisusu kokumisa perfection na ndenge kosakana te na baservice na ye sécurité confort na régularité bondimelanga lendi lisusu na ndenge kosakana te moko te na terrain CPLAS na CPLAS atie bavion na ya dernière génération lokola Airbus A320 mpo na badestination ebele na baprovince mpe bavile ya RDC bongo senate na 2026 oyo CAA akokisi 34 motoka na service ya baclient na ye CAA mosepelisi